vidéo. Voilà, à Londres, moi tout le cas, je dis que tu es pour le voilà biso, je sais que tu vas faire un biso qui est des kings, prêtre. On prend le qui est des kings prêtre à Moutamakambu. Nous on dit à Moussatiraba. On a eu pas bien ensemble de pour la Moutamakambu. Hein? Là ma tchatché, là ma Makambu sur un ministère, moi tout les arabes c'est sur appel, tout le monde a tapé. Ça a tellement bien quoi. Au dernier petit king, mon bel Guillaume Monsieur Barama. Ça a tellement bien quoi. Oui, Ibrahim Nzambe na nyonso makambo lobaki yango le donc on a invité quoi. Hein? Donc kaka ndenge fait en awo lobaki un jour bo senti que descendant na ye azali petit king ya kozala petit king ye yo. Lelo na kati ya pesa ntango 2 ans na kati ya pesa ntango 4 ans ya vie kokende na ye to rendre sous hommage. Hein, Ibrahim Nzambe na nyonso makambo lobaki yango te. Donc mes condoléances, la personne tango pour na yimogo de king de off. Hein? Donc venez biso watara wambi koluzonso que son nom repose toujours un peu quoi. Donc toujours sima na bango, toujours sima na bango. Autant que nous sommes toujours en vie quoi. Le vieux king que c'est mené que ton nom repose toujours un peu. Donc yo to bossa na rayote atandenge nini toujours na sima na yo. Ibrahim Nzambe na nyonso, ma Charlotte Pigeon Vert, Amisi Kitoko, Babel Ntumba, Sinaki biso to ya rendre hommage ya le king Kester Emené, kaka ndenge ezalaka. Ouais, totikala jamais kobosana yo, kaka ndenge olobaka. Donc bozaba oyo bozalaka na biso, botika biso, donc biso déjà toujours tolinga toujours na yendo bapesa banzela, bapesa banzela, bapesi lelo tona bapesa banzela na donc toyebi te, donc mix ça. Vous êtes toujours dans le même de la zone, on voit, donc il était comment bien habillé, bazalaka bayuma bakoka makambo hein ntango lakisaka yuma na koyemba bayebi yango te yo moto opesa micro tina na viva bayebi yango te lelo Victoria toujours essaie de nous ta contre nous quoi. Mamunu meme yale meme yale kwenda mbote pesa ngotole lako kine kwenda mbote donc il se remet et ton âme répond toujours après donc toujours tozala yo tokotika yo te bafeti nao tozali tokobunda bitumba soda makasi toujours Ibrahim Nzambe na nyonso donc ma Charlotte Pigeon Vert na Londres. Bana Londres. Ouais, bana pesa tango eza bongo la voix des anges ndeka likolo berge de chante chanteur de charme. Boye bibino moko. Donc tokotaki koto masola die mambu to profiter pe l'occasion to rendre hommage na vie na biso ki Kester Emené. Ser nga kwani na Londres boye makambo ndezo kende. Donc ba oyo baza bambiyaka na biso bango nde bapesi biso nzela. Soki lelo tozoloba boye Londres ezoyoka po bango nde bafongolaki makambo. Andimaki bapeti na bango ba continuer masolo. Donc nous ta continue à nega yemoka loba makambo yango wana. Tony Twingi Gorgan Igat Sesamba na Londres. Eli Biongo Daki Biongo. Donc na bosani te to zapina awa da to rendre hommage lisusu na vie na biso King Kester Emené. Donc ba Londres ndeka bozomona. Donc pesa tango toujours champion. Saras ma pesa tango Ibrahim Nzambe na nyonso, Mama Charlotte Pigeon Vert. Donc to zawana bina lelo to zawana to otala bina vie. Donc ndeka ezalaka. To bosana ka bango te po bango nde makambu. Bango nde bafongola nzela obiso to luka to leka. Makambu yango wana. Donc fera ninga lobaka bayuma di. Bayuma bango bayuma. Banda esi Toronto di. Soropipa di. Petit ndima kosa yuma. Petit ndima kosa yuma. Ndima di. Idéologie échangera te. Toda que Joseph Fwema. Bosani te. Donc histoire est-ce que bamba kokango bakokango et puis bandima ke baba yuma po fe andimisa bango ndima di ndima koza yuma bandima c'est bon on a dit c'est quoi donc vraiment on a dit c'est mon mezola pe me bula bula bébé on a dit c'est quoi donc on a dit c'est quoi mon mezola pe me bula bula bébé. Et mon nom est Zola, bula bula bébé.
salamenu Kioma, bébé salamenu kioma, newawa bébé, newawa bébé, newawa bébé, newawa bébé. Ata linga naka mingi na bo, linga ya seko, libala ya malaba, lelo ezangisinga mwasi. Donc nayebi ba na Londres. Donc mi route sur le BAT, mais ça va flash. Pour tout ça, puis on va sango na famille mobimbango ya nazanga kotoba mbongo kotala koto ndembo nasanga mabala commission yakenge kwenda wapi Joe donc on fait n'habiter quoi donc on fait n'habiter quoi donc on habite na donc c'est trop Ibrahim Yanzambe la nyonso Maman Charlotte Pigeon pour les ali donc pour les donc Maman Mozali on passe ça pour Maman Mozali tu as une veille pour faire à Kocha c'est ce qui est bien donc ouais on est magambo donc je sais d'abord tout le monde qui me regarde c'est maman donc quand tu vas pas il y a un peu de caisse donc il y a bandawa idéologie makambo donc il est makambo tu veux tellement tout na makambo des mambo tu veux tout les avec caisse ou sima ba indusa quoi donc il y a mon idéologie quoi maman chante des pigeons tela kama makambo donc bien habitué Ibrahim Yanzambe Temananga kasi nakoyinanga kosamba motemananga ipasi motemananga ipasi Ibrahime Yanzambe motemananga ipasi Machalate na Londres motemananga ipasi Amisi Kitoko Joseph Wemba motemananga ipasi tozawa toyebi te babi cela il était comment dit il était comment nous a continué pesa ntango bayoranda toujours hommage pesa ntango rendre hommage à King Kester Emene pesa ntango hommage à King Kester Emene hommage à King Kester Emene donc bana Londres donc bana Paris bana Bruxelles si on a pas na Londres totikala toujours na idéologie salon Bobby de Londres salon Bobby de Londres